koinda. Botuninga te, pana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akabavi ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Na poto bana partout bandeko balandia Kilongo TV mbote na biso esika ezwa mibino ya solo touti ko perdre ya Solange Mindondo artiste comédien no asepelisaka biso oyo apesa bato lokola basila likanisi ya osala théâtre sila esinga bira biso na sala théâtre parce que naza osepela na ya Solange Mindondo Mindoski akei Mindoski ya Mindondo atiki biso akei na yango tobaki to ya awa to couvrir reportage à lelo to luka to pesa no programme pour na obsèque ya Mindondo to kuti mama Kalunga to meiko tune mwa mituna to kuti mama Epela to kuti Masese to kuti ba artiste ebele mingi bazoluba na pasi na motema babungsi oya biso oya bango ndeko ya Solange Mindondo yango te avant na Solange artiste comédien na olinga to landa nanu ndenge nini elekaki tangu mama Olive Lemba yokaki sango oyo abetaki tour abina kita na consoler famille to kabola mawa na libota kasi loko elekelaki ngai mama Olive Lemba sali près de 3 heures du temps awa na Lemba na famille ya Solange Mindondo to landa nanu bon to zonga to ko balso na biso. Mama karibu, mama karibu, mama karibu, mama yangu, mama yangu, papa wako mama, mama niko nakungoya hapa mama, mtoto wetu mzuri, niambie takuya njoo na shimama mama. Yote ubaibi sio. Condoleanza. Mama oyale kiba mama nyoso Mombona mama Olive Ozana mama oyale kiba mama Mombona Zaki famille
na makambo nyonso to ya ngai ona mona kena suki babengaka ye makambo nyonso to nakutana na surtout na mosalo napesaka nzambe alola merci base souvenir na biso po akende vraiment na bonheur oyo azomérite tosukaki ti tozobaluka ba réunion na ba réunion tozomona issue te mais à travers maman tozalaki même pas sûr même nga naza surprise donc nzambe alola azongisela ye ebele akobana kobatela ye na kobundela ye bitumba na ye eza bitumba nzambe réussite na ye nzambe ayebana kopambola toujours merci maman Olive merci vraiment que Dieu vous bénisse. Naganti maman Olive assez alakisa déjà plus que azapo na batunion surtout mais particulièrement pe na biso ba comédien chaque fois soka azui information azangaka kosunga biso te donc pona ndeko na biso mindondo pona nyonso asali pona mboka na domaine ya théâtre cinéma ndenge maman Olive ayokaki donc akokaki vraiment ko kanga motema te aye pona ko soutenir biso déjà moralement to moni que vraiment toza soutenu et que visite naye et pesi biso encore un plus pour na croire que na ba niveau nyonso tout musala to salaka balanda kango pe basepelaka nango. Encore une fois, toujours que ça, comme il y a ANTPC, Association nationale de théâtre populaire et cinéma, toujours que ça, merci ming na maman Olive pour na nion ça pour na artiste et comédien. Merci. Merci pareillement. Nakalunga sango ya liwa ya Solange Mindondo zwa kionde. Natongo kaka kene beta sombule beta. Kake mo beti ka sangwe. Cette fois-ci elle langa. Sangwe ya mawa. Ça t'avait fait comment? Bon. Nga bando kansande bat batsaka ba miteme pasuki na Facebook ezaka dese. Mais na comprendre que ça vient motema mutunde pasuka katikati. Donc motema isali mabe na okipina lokwa motema batsembeli na katikati. Parce que kobungisa bat mutu lokwa Solange, mutu lokwa Mindondo. Ezama passe. Témoignage ni okoza nango particulier ozo canceler to souvenir ozo canceler Solange. Ngana banda ko tourner na 2001. Tant on a esika na groupe non avant na groupe Simba na bandaka nzonzing na théâtre liboso na sala ya nzonzing ezala na 2001 na groupe Salongo nzonzing liboso na vinanga 2001 to tourna pe na ye je ka 2001 ti lelo 18 ans donc on a joué chance wana ya liboso après to bandi ko tourner comme to mesani nango donc de temps à autre toujours tourner donc azaki pe coach donc abandé ko coacher azawana pona rebercer azawana pona ko bon donc a blessé ote quoi pour azwa ki pe cours ya réalisation atanga ki classe en ya réalisation donc ayebi ndenge ezalaki ndenge ezalaka tandis que biso ba réalisateur musu tellement yebino ngoto zonga na mukili moi mapeka sali mabe ta nengo sali donc yelo ko atangela ki yango seke balakisa ke basala yango pour muta comprendre pour na oliser mutute azaki na kati. Et après ya Solange akufi je crois 2 jours kaka to moni visite ya maman Olive Lembe et mama ni mama nebite esaki d'abord ndenge nini maman Olive akiti na famille aya okabla mawana libota ya Solange Mindondo. Donc ngalo ba ke mutia malamba bota mana so mutabota manika ka mama ataza mwana mukie azaka mama Olive aza mama aba mama ba jeté mais aza mama amoni ke azo perdre mwana na ye akotika bino te bino na bino bana bolela po ngape mama na ya ko assister ayaki assister famille artistique sepeli
famille biologique et sepeli na quartier ba sepeli. Donc merci maman Olive nzamba pambola yo nzamba baxelo donc ngalo ba ke mutu musa okoma motema mabete po batu basali mabe donc motema malamu babota mana ngo pieza pasi po ki motema malamu mutu elongwa po batu basali mabe donc mama tika la rande nzamba sala yo na yebi ko changer no te po ngate mna ko lo bo changer nzamba abongola batu yega mta obongola mais na yebi ke aotika lo bongolo to longwa malamu ko mama be to bakisa suma lamu lisu to bakisa malamu parce que mo kaza azana bonté bola mwanzambe eleka ebele bola mwanzambe ale umel kola mamoli nzamba pambola mamoli non vraiment faut la railler tam suna motema nangana okokate mais faut la railler yo pe na mona ko za mtema malamu okokoka nga za mtema malamu mais na lobi tam sunga na okokate faut la railler tam sunga vana sana kokanisa nana mais akanza ata salina. C'est une façon de bande comme ça exemple on a merci maman Olive Lembe maman anape wanema merci beaucoup et n'importe quoi le banini na famille va perdre bango pe ya Solange famille biologique ba condoléances nzambe wa consolamité mabondi salisumité ma o ezui pota parce que place wana ko bambango eza passe omoni ceux qui brique betami mabe ba poser yango soki ezalaka déjà na fissure ata basali cripsage fissure wala moto ya opasola cripsage omoni donc mitema na bango eza déjà na cicatrice kobamba yango moto akoki kobamba yango ezaka nzambe nzambe akonsole abondisa mitema parce que koperde moto ya monene boye famille ekozwa ye lisusu te biso mpe tokozwa ye lisusu te akoti na liste ya azalaka aozala lisusu te kaka nzambe alobaki ke tokomona na mokolo moko na lola akutanisa biso lisusu. Jusque là programme nesami te ya matanga vendredi déjà ebembe bako exposer yango mais pour place à exposer yango eza entre Fikine foire internationale ou soit Martyr. Dans la période de vacances bana bazana Fikine et peut-être ba la pe bembe na esplanade wana bon esplanade de la place balele mundu eza na ka jusque les arapoele lelo na tala ki on a moni okaza polele bat basali ba kermesse na on a sima kuna kota ba pavillon mais place wana polele wana sala c'est pas bato bon t'es na un débat ça ka peut-être to mitunika bato ba kermesse bazo mo entrer au koti owe matanga bako compliqué te pour mutu msipa ya kermesse akoti ka matanga po ake kermesse bonyo c'est la organisation hein ezaka organisation ko eza matanga bazwaka tam susu un franc pour bakota mais so mutu pa ko tia matanga a pesa rapide moi quelque chose parce que eza toko ya ozonga ya ofilete moi quelque chose oyo ko sala ke 2 jours wana le ko kozala ya okangama po et ça la te ke batona pe ba beta mabako. Merci Maman Kalunga. Et bien voilà, merci. Donc c'est prévu que sorti à Corrèze à la vendredi, Pebakunda samedi. Et ceux qui va changer programme jusque là Yangwana. On est donc à avenue Oyo, topé na résidence familiale, il y a ma Solange Mindondo, toko ba reportage nabiso. On est là avec Mimi. Boni Mimi. Ah, moi bien papa Rabi. Est-ce que les lags mingi diminuent? Te ya Solange taka ya Solange Mindondo biso ba idole na eti so moni sila bisalu ngana idole sila uti pana pas Solange Mindondo non ya Solange sila ya Solange biso sila bongo banani yo banani ngakala te ba bima baza ebele ba imitanga meza pasi po bakoka yo d'être solé no programme ba ceux qui correct ma vendredi. Ah oui, c'est comme si correct ko bima vendredi sauf imprévu ezanga raté mais programme e utso bima po ba président Masumu baninga mususu bazana réunion NTPC pour na programme kama kambu ya matanga mais programme o batu union surtout ba yebi eza vendredi et ko bima vendredi ba kokunda samedi peut-être ba ke pona ba précision ya esika ba kolelela place ba kokunda ba biloko wana en tout cas merci na bien na Fikine ou bien na stade de Martyr. Mais biso to préféré dans ka na Fikine tande to lela qui vient mundo na Fikine on était à l'aise vraiment pas de problème makambo belé te ba incident pe salama été c'est mieux ba tshela biso na Fikine wana selon amena ebité ba konzi o bazali c'est maman Olive Lembe na famille a beta kisola maman na te
Eh nakoka te mama sala nga ba cher de pota biso to longa ba kabongo to koma ba lembe Marie-Jeanne Lembe so boy aloba Rabi Lembe yo pe la Rabi Lembe nga pe Mimi Lembe te yo na famille yo to che comme na oh nga la Mimi Lembe 3 fois kinga kati record 3 fois kinga kati 2 fois GLM Mimi Lembe ye pe Lembe Marie-Jeanne Lembe Rosie Lembe biso ya to ba Lembe Solange Mindondo Lembe maga nenga yaki bongo te yo pe Lembe ah Rabi ngo boye mama ngo boye mama ah Rabi to boye ba bien fa mama te ko to za ben grate mama sale bele mama longa ba misu ba lokate non le banate pardon merci maman dit maman Olive Lembe Mimi Lembe lobi merci na yo merci beaucoup d'assistance maman se tourne kinga kati tena kenda ngo babenga appelle le plus important kota no babenga biso musala ndezo côté la biso te sali mama yaka ni nga yakaka atande ni nga kaka sango nga ya ma social mama to longola société to tcha bati le société ministre qui tire a ngona biso ba comédien to bati le ministre qui tire a c'est bon Mimi Lembe tozwa Marie-Jeanne Marie-Jeanne Lembe Marie-Jeanne Lembe koko pisa ko toboni Marie-Jeanne tozaka mode matanga Lembe amongo azala bongo kombango zande ya bongo bakombango zande skoke no ya boya omoni eza na kombo mo boye eza na balube eza pe na bamongo donc bakopeso pe kombo ya ndoi vous comprenez donc ndoi moko pe ya Mswahili be ya Muluba ezali Lembe nesi Lembe nesi bakomo ba mpoi pe na bangala pe ezali c'est une visite à maman Olive Lembe na famille awa ya Solange Mindondo et salut d'abord trop bien parce que atika bisoté mama ni mama merci parce que ozalaka na biso malgré l'insulte oyo batu bazo finga yo oloba de n'importe quoi au batu bazo loba pona yo mais oza toujours na biso ozo porter biso na cœur ozo bossa na biso te dans nzamba bolingo amona ye nzamba lola pambula ye apambula bana ye apambula libota na ye mobimba na bandoi na ye de koko de mo fumer boy Koko Lembe, Rabi Lembe, Mimi Lembe. Vous avez quand même diplôme de mérite lobby à Tokanissa. On a qui diplôme de mérite lobby à Tokanissa, diplôme de reconnaissance. Merci vraiment parce que tout ça la musala mais ba trophée wana na lobango à maintes fois ba pesa la bisoté mais même Tokanissa n'andi même pas. Na ça na vana ngapi d'ailleurs kutu ba retard kutu na vandi. Opesa bato na kama subissima oh na yoki penda Emily Bofa ya Marie-Jeanne Bolole oh na moni penda ba oh ba pesinga diplôme ça lenga bien malgré ça na mbongo te mais ça lenga bien donc ba reconnaître que Marie-Jeanne Mobwe azali merci Tokanissa nzamba pambola fondation Tokanissa ya président JP Massamba et puis ban Afrique du Sud message ezaka ke tona matanga mais boyebi que tozo ya Afrique du Sud ba mettre tout donc ba o nyoso balinga biso qui Afrique du Sud tozo kinda Afrique du Sud kuna balinga na ba binote te balinga biso te pani baba ndio na biso te oh baba ndio na biso balinga biso te ndeni to kinda Afrique du Sud bolinga to kinda ndenga ba c'est moi kenda kuna ba ngaba beta mona ba limacha balinga beta yi babeta ki ya bomi te baba ndio na biso komba kuna mona changer kombo na changer combo te na changer combo ndeni bayibi kina Marie-Jeanne Bolole na kinda Afrique du Sud pona kesa musala na okende donc ba mettre nyonso na pesi binombo te ba combattre tout agence G3 service ya boss Pitun Zolande bambo tebele bino tout bolinga biso pe tolinga bino tozana matanga tokufeli icône na biso ya Solange Mindondo donc mawezaka makasi to perdre oya biso ya munene to kisanga maladi te ni temba mo liwa donc passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélan. Eh bien, comme je vous avais dit, vraiment on est en train de pleurer avec la famille Ngolo Mingi de Solange Mindondo. On est là avec Yenabeng Mukulu, Jibem Piana Bango, Mamé Pela, Moto tata. Mes condoléances. Merci beaucoup, merci. Sangwaliwa ya Mindondo ezwaki wapi? Ezwaki ngai na bimai na ndaka batu na kende kotala. Ezwaki na ndaka batu. Nabimi pe kutu après babimi ngadi yaka tolandi na télévision Mindondo akufika botika beaucoup nazongi na vandi na landi
esalenga mpasi makasi na bandaki kaka kolela na kati ya ndako ya bato donc na perdre kutu ke nayebi te ke naza epa bato bandi kolela te charisme ezalaka te devant le mort donc devant le mort charisme mpe ezalaka te vraiment donc na bandaki kolela na balabala ti nakomaka na ndako nakomi na ndako après naye koya boye donc ezalaki vraiment bagdad mpona ngai. témoignage ni oza nango to souvenir ni oza nango ya Solange Mindondo atiki biso? naza na souvenir ya bien mpe ya courage ya Mindondo mpo azalaki femme forte basi oyo balembaka te bagenre na biso basi mo basalamaka na matière ya mbodi basi mo balembaka te baza lokwa bacaoutchouc donc aza kosepumone de façon ke asala nyonso mpo bato basepela donc eza témoignage moko oyo biso mpe totikala nango mpo epesa biso su makasi mpo na bavideo ya tiki esenga fo bacourage bazala mpo bacontinue mosala motu nde akufi me mosala etikali ebele po azalaki na misala ebele efali asalasala donc ezosengaka fo bato bazala donc eza vraiment mpasi mingi koperdre artiste monene ya makasi lokwa Mindondo donc nayebaka keno na matanga Al Pacino tozala na ye na zo boye tobina bipela en tout cas donc yo zala na kona nga na coin biso moto mema bango donc azala bina bale yo mpe susu danger na bale nga mpe su danger na bale so na biso kasi neti oza na concert boye pesanga rafia na lata mpo nga mpe na beta te ote yo soko olati ozoba mbongo nyonso bana bakozwa te wana sikoyo abomi na ye kaka ngai donc abitala kaka epela yo bina susu me mbongo nyonso oleba apesa bana banopakolaka yo yo tikaka bana babina mais ye moko azobina donc azalaki vraiment mwana mwasi moko boye tozala kosola na ebele toyebisanga alobi epela tokei na matanga ntango tokaki sango ya vie na biso mundweri akufaki abi tokei kuna fona omona vie yoma olela siko azobebisa elongi siko Mindondo esabi me vie toyebi okufeli me bongisa te elongi ti yoke yoma te elongi ezalaka bungu na bapasi donc nayebi biso comprenez baartiste comédien tolela na biso boye tokolela tokosekisa toseka mpo tolongola mpasi mpo moto aosekisa biso ate so biso moko toseki te donc wana sikoyo Mindondo moto apesanga témoignage ya matanga kote babuta siko to nayoki yango susu donc naleli lisusu natanga bien en tout cas les morts vie ezokabola biso na qui sont chers de nous donc ma trop vraiment naolela naotala vie nanga drisha motomètre ntango ayaka nde tokenda kokutana peti na Mindondo peti na epela donc esanga mpasi fali kuta azala ta nalelaka ta pembeni na ye mpo nazala soulage salo nde nini mama Olive Lembe 2 jours kaka ayembango ya kotala libota ya Solange Mindondo? En tout cas esalinga bien esalinga vraiment consolé nakomi à l'aise par rapport makambo mosusu ezalaki ozotala boye mama Mindondo otokufa papa mpe moyen ezali te biso baartiste on est des pauvres donc il fallait kaka eza na motu oyo akopangwisa biso sueur donc mama Olive oyo azosala nayebi te soki ezali marque to modèle oyo fo bato basuivre po aza ye moko te bamama baza ebele bamama ministre bali mais ye azolakisa toujours ke non mama nde moto apangwisaka mwana soki mwana leli yango na mama asimbi apangwisi ye ma ya miso donc aza mama moko nzambe abatela ye makasi donc nayebi te soki na ntango ya Jésus azalaki Marie Magdala donc na ntango na biso nayebi te vraiment epe komona eza Marie Olive Lembe oui ye mpe na Marie ko donc ezaka na barace wana déjà ntango aza na Marie Olive Lembe aosaka baacte wana oyo nzambe aponaka ayebi pourquoi aponaki mpo aza na elembo so oza na elembo te nzambe mpo apona eza mpasi lokola ye aza déjà Marie aponamaki mpo azala bama ya bacomédien mpo asoutenir biso en tout cas mama Olive Longonia merci mama njo mama nga nazala toujours na fière obakena la première dame de la nation maman Olive Lembe aza première dame te aza première dame te elle était donc à Longwa pete azali toujours na cadre ya vie voilà azali oui merci po yende mutu atikali na biso tobi ke toza na première dame maman oyo azali maman Denise azali mais
tozomona ke non Maman Olive nde aza ko soutenir biso ko tika biso wana pena nde azo tika biso wana pena nde musapi na biso na lokolo na biso Maman Olive na minute soki olali osuki Maman Olive. Donc c'est vraiment bien Nzamba pambola et apesa et belé le soukoleka. Merci, je pense que tu as le goût après pour notre émission Mikolo Tolela non ya Solange. Ah te Mikolo Tolela non ya Solange. Ngape na salaki moi bilanga ka pona Holanda ndi Maman Olive asaki bilanga mais na ta bilanga na ngaso na buki ponu na ngwa etonda batute. Vraiment. Et non ya lioto. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, on est donc là, on est en train de pleurer. Il y a Solange Mindondo. Vous voyez les images que Coco est en train de vous balancer là. Solange Mindondo Ngolo Mingi, c'est une actrice, c'est une comédienne. Solange Mindondo a bandit théâtre né moi kala to découvrir qu'il y a un groupe Salongo. Pembeni ya ba Elombe, ba Masasi, ba Veki Dianfuka, ba Dudunga Fura. Lelo Solange Mindondo a tiki biso akei et pas mingi na mtema mais tout ça ko boni Nzambende a pesaka, Nzambende a zwaka. To lela ya Solange Elongo. Voilà, tozo lela ya Solange Mindondo. Et ya c'est ensemble tozo lela kaka. Donc chaque jour tozo alaka awa. Mais venir les toy. On a bien encore les toy. Le toy hein. Le toy 21. Bah programme qui est ndengeni. Pour un programme to maintenir Elora Liboso pour bimisa Solange le vendredi ou ya semaine to banda to kundaye le samedi. Donc wana Elora Liboso et Salami to wuti ko tala place lokola Fikin na Fikin. C'est impossible, le directeur Abi va faire la foire lobby. Donc c'est pratiquement impossible déjà pour nous à la foire. Tous les suite pour un stade de martyrs, place de Tchaki Mamé Wasso. Donc ce qui va bien le gouverneur, ils pour un stade de martyrs. Au moins place, il y a mis balai. Alors total qui terrain il y a méfait. Pratiquement impossible, les zélos, le terrain, on a no parking aussi. Alors, la seule place où il y a des stade de martyrs. Alors, à côté à cimetière, aussi information pour la nécropole, ce qui nous a lingi, on met na nécropole. Donc, parce que nous sommes nazo zela bacha bilo nyonso na propre nano so bacha baina bilo ka bongo na meka ko traduire acquis des droits pour total ndenge bako choisir ngo. Parlons un peu de la visite à Maman Olive Lembe na famille juste 2 jours après lui à Mindondo maman est rendre visite na famille. Maman Olive ayaki ko pangusa bango maya miso ko pangusa bango mokote na bisope lokola. Comme dit la Bible, les lana bobazo les la sekana bobazo Maman Olive ayaki pona ko consoler, ko fortifier libota et salaka et sengotro ozolela na ba souci belé ozolela avec beaucoup de regrets pour condiment ko aye kotala yo. Or kaya Maman Olive ndenga ya kotala libota oyo soki badokola ba Maman Olive bazalaka ba 7 8 ba yendenge wana vraiment écoute la bozole la mais bozo seka na ko sepela na kati mais azaye moko on n'a pas de choix, on ne sait jamais ça ne permet pas vraiment c'est une grâce ezali grâce Maman sali déplacement kolonga bisika azali aya vanda na milé ya biso boye ba banlier avant de moins 2 heures 3 heures du temps qu'on vende boye. C'est une grâce, mais et puis ayebaki que ndenge liboto ezali boye comme la ti eza difficile omoni beaucoup de matanga mais ti beaucoup même melango na ndenge ya technique ba petit ba côté na chambre ba beaucoup ti de kopo misu ba bimi na ndenge ko pangusa bouche ade muso akoti na fenêtre ameli pe yaye ameli tina mayele. Donc mususu mukolo muso ko melatina kikoso pona nini batu baleki telema menzunga ti eza muke foko mela na technique
à défaut mabota mosusu mpe ali mpe ozomona mpe ti kutu eza te basupprime na ti alors bapeti beaucoup feli mais bapeti bango débrouiller ti na ndenge bavoisin donc ça aussi ça compte mais mama Olive atalaki ke non fallait moi lipa moko eya mwa nguba eya donc esekue ata mwa 2-3 jours na libota ça aussi trop encore merci mingi komona moto akanisela yo bongo eza pasi me nzambe abatela mingi na oyo akanisi kosala mpe oyo azali mpona libota merci. Oui, to joué na ye na Festideto festival mo tozala nango na matonge wana des places na profita wana joué na ye. Sangwali wana ye ozaki onde? Oui, bon, sangwali wana ye ekutinga ezalaki le jour là, c'était le lundi, mardi matin, j'avais un rencard na commune à Kasavubu. Tant on a bimi na Keango, tokutani na moto tozaki na programme on a arrangé. Na retour nanga na mekaki na escale pa mi mona nyiro wana pour na programme ya espace mo na banda kalate ya chaîne ya télévision na biso awa. Ndeta on a kotinga bino tokomi ero na accéder na Facebook na ngate na ye baba programme na kati ya NTPC ou soit message to lo mo bezali tant na koti na groupe de na trouver que bato ba olela ba message mo bato ba olela ba audio nga il y a un problème quoi de na koti na tela moni ba photo ya mère Mindondo ils ont défilé na kati ya nini Mindondo akufi parce que epesinga lokwa liboma morobo de na tawana na ebenga na gérer pour et permettre parce que na gérer za mingi pena ya Solongeri Kobeto gérer singano na zali na nzela na OK lemba. C'est pour ça que nous avons payé voiture rapidement. Nous avons marqué présence dans la écoute à Batou. Là, en tout cas, c'est Batou vraiment qui mieux. Et bon, Aboyo Kata qui est Moutazaki malade, Azaki hospitalisé, mais il y a brisque et bouillie. En tout cas, il dérangeait Bisso vraiment. Et par rapport à la visite, il y a Maman Olive, Maman et ça, inondé. En tout cas, Rabi, Bakolo Balobakalo, beaucoup épais ça. Bolamu ezakelo mutabota maranango. Ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, Maman Olive, Nzamba Baksela Ebele. Nzamba Baksela Ebele. Babolamu ya salaka. Eza déjà qui va témoigner je toka papa mère na biso. Eza babiloko maman c'est ça zaro sala. Nzamba Baksela vraiment Ebele. Tout le monde a bisonné to vivre bengalo ba ngoto vivre lokola ba les enfants de la rue. Tu as vraiment négligé parce que tu as contrôlé, tu as protégé par rapport au ministère de la Culture et Art, parce qu'il parle de vraiment. Mais du moins, comment on a moto, afin de habiter, na musala o ya makasi bango basala rapport na mboka parce que tu présentera drapeau na biso ya République démocratique du Congo. Place tout temps to kende bato ba mona na ke oui. Ma culture na biso à l'étranger. C'est ça vraiment. Donc mère tant a fallu la fierté ya Yamboka, il faut na pousse na rapeme na ba tout cas Nzamba Baksela Ebele azanga raté déjà bolamu ya osala mabele wana otikala okaukate. Eh bien voilà, nous voici arrivés au terme de ce reportage. On est en train de pleurer. Il y a Solange Mindondo, autrement dit Mindoski, Ngolo Mingi, elle est partie. Il y a Solange Abelika Kamukia, oui. Bumunaki ba reportage monsieur to sala salaki to expliquer ki liwana endenge le kaki kasilelo to lingai to laksabino arrivé à Maman Olive Lembe na libota ya Solange Mindondo et puis to laksabino intervention ya ba artiste comédien par rapport à la visite oyo pe ba pesa biso programme ya ba obsèque ya Solange Mindondo boyoki Mama Kalunga bomoni Masasi bomoni Mimi bomoni ba artiste nyonso ba lobi wana et programme ezaka nde ba lobi donc vendredi oyo corps ego bima ego allez exposer peut-être dans stade de martyr toujours c'est la confirmation pour la place mais déjà vendredi corps ego bima. Merci beaucoup à Fiston Bastien de FB International agence d'assure, merci à Dominique Ekele Mwana Msakata, merci à Mamé Miline Zemba, merci Mamé Vetembia, merci beaucoup Angèle Kinkela, merci vraiment Sarah Bankuna, merci pana bino nyonso oyo bolanda vidéo na biso Maman Liliane Chamuna nabi koko bébé précieux Maman ya bana ebele merci pana yo to ezaki bongo ya bino Rabi Mavinga awa na Lemba wa pesika tozolela ya Solange Mindondo. Merci à Coco Dema. On se retrouve dans très prochainement pour un nouveau numéro.
koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakataka te. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyaso. Kilongo TV bijou bye.